Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango nini ya kopesa bino. Lelo tokoyebisa bino basango oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Lelo tokopesa bino basango oyo ezali ya kafu pe tokokota na mozindo mpona kolakisa bino verité koyebisa bino ndenge nini ba réalité ezali koleka awa libanda ya mboka surtout na poto epai ya biso ba diaspora congolaise pe koyebisa na bana ya kini verité bamona réalité en face au lieu ya koyoka kaka masolo na mopepepe ba masolo oyo ya simandaku oyo bamesana kokosa bango. Kasi ya mbote tokota na kati na emission na biso ya lelo ya mokolo ya lelo ekozala ya kafu nazali kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nano mwa loyimbo moko ebongo nsima to ya kokota na mozindo ya masolo na biso pe koeclaircir ba congolais oyo bazali kuna na Congo Kinshasa mpona kotalisa bango réalité nini oyo ezalaka awa na kati na makambo nyonso tu bazali koyoka na oyo etali ndenge baswadiza bacombattant bazali koloba ete miziki ebeta te ndenge makambo nyonso tu bazali kosala nyonso tu wana tokolobela yango pe nyonso tu lelo ekobima libanda. Mondule s'il te plaît papa Botamba. Mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamaniye mibeko ya leta mombaka na motema nokite yo komemanga mookuta lomande okomema motuko koyeba te leta fungoli miso alali te sofele nazali kombanga limbisa nano moke olekisi nelo sofele atolo na biso e sofele palado kumbanga malembe nazali mama ya bana sambotika na bokono mokumbi ya taksi kebakani ye milimo ya bato osimbi na maboko owela mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamani ye mibeko
nzela ya kelasi ngai komwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bana oyo ya basi bopusa koela mosolo tika bomonaka boyengo mama bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo tala ngambo na ngambo tala gauche na droite tala ngambo na ngambo tala gauche na droite tala ngambo na ngambo tala gauche na droite kende na komina obomelinga mwana o na nzela ya kelasi ngai komwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bana oyo ya basi bokusa koela mosolo tika bomona